Comment imaginez-vous, soi-disant chef de l'État, pour battre na Kasai, à Kamati Mbongo 16 millions de dollars, à Pessi un conseiller. Conseiller na Yene Zumbongo, au lieu que à Pessi ministère et à PSP, et Zawana. L'État l'a demandé quand on a une école, à Pessi un conseiller. Il y a un président, c'est comme chargé à Makabotou na Congo. Le col a tué le Malobaka na Kabila à l'époque. Ceux qui, Kabila a sa élection. Tokokende transition sans Kabila. Motolobaka tué le moto tué le moté. Biso peto yebisiye. O sali sélection. O sali sélection T. Tué le moté 2023. Tozo katabale na tué na tué. La ligne nanu na tuna précisément IDPS. Motuna ezali li sa cité. IDPS. Oyebisaki batu bien avant na passage ya ndeko Chilombo keno solution ya Congo kombo na e Martin Fayulu Madidi mais na place ya présidence okomi kuna ndenge nini boko ça va te justice c'est indépendant justice c'est IDPS et ça IDPS bakaji était rongondo ate pour exemple ta IDPS a détourné mon coronavirus une semaine après batiki. Donc justice c'est là pour la IDPS. Bakayi Kamere soi-disant Kamere 20 ans de prison. Kamere pas même 2 ans. Il y a des bandas. À se trouver à Chicago. À cause de soins médicaux. Banda Walangai et Zaba Siroga à Pamba. Oh mais c'est tout le monde qui est au Congo. Il y a état de droit le Kouta. Gratuité le Kouta. Oh justice il y a le Kouta. Justice c'est là à partir pris. Malingina est peuple Congo que nous avons eu une autorité moko na tête ya mboka soit disant président de la République a une compétence moko na monana noté et puis biso ba congolais to monana noté. Comment imaginez-vous l'administration à l'état et comme le kola moi lipa na nguba oko kabola ka moto zo ndambu na batu ba sima na yo. Mbongo ya l'état et comme ya masano. Pour que l'école soit construite au niveau de Kasai. Moto bimisi sekere wala biso toyeba ki yango te. Moto bango bakeko zoye comme allié na bango, ngoi kasanji. O le komi moto alongo moto mabe, akoy moto malamu. Nazoye bate pona IDPS, na monsieur Chilombo Félix. Bato nyonso bazalaki bato mabe pona bango, bakoy bato malamu lelo. Bakoy ba satu lelo, bakomi lokola ba nyango. Bakomi lokola ba mumpe. Comment imaginez-vous soi-disant chef de l'État, pour battre na Kasai, à Kamati Mbongo 16 millions de dollars, à Pessi un conseiller. Conseiller na Yene Zumbongo, au lieu que à Pessi ministère et à PSP, et Zawana. L'État l'a demandé quand on a une école, à Pessi un conseiller. Il y a un président, c'est comme chargé à Makabotou na Congo. Pour battre école, il y a une présidence. Donc, le ministère doit sauter. Pour battre la présidence. Baton à toilette public, présidence. Bassa la boye, présidence. Na yebite, mission ya ba diaspora ba yena kata présidence. Ba yena mission nini? Yango yoki ba ko ba ke kotonga kuna. Mota dévoiler biso secret biso ba congolais. Ezango ekasanji. O bango ba jouer comme allié na bango. O le longo ekasanji. Alongo moto mabe comme Santo. Bona bata IDPS. 16 millions ba ko charger na un individu. Pour que ba kotonga ko na kata Kasai. Yepe na tour na ye, na ngala na ye. Akamati mbongo kwa 16 millions atonga bato ekole moko ya tanyanya o bango bala Kasai ekole moko ya tanyanya akamati etuluku ya mosolo na libenga e bande ko ngai comment imaginez-vous maman mbongo ya l'été combien ya masano oui lokolo to moni lelo j'ai la francophonie il fallait organiser la carte Congo démocratique précisément la ville de Kinshasa mais bato zo mbongo ya organisation ya j'ai la francophonie na libenga ya moto moko soit disant un conseiller. Et puis azalaki DJ na poto. Boko zambongo pour l'organisation ya francophonie qu'on passe à DJ. DJ pa tali mosolo o mosolo ya Congo. Na libenga e. Akei pa bungi akomona na te. J'ai la francophonie yango wana bali ba délocaliser yango et que na Rwanda. Maman, oh solité. Bande ko ngai ba peuple Congo. Mais c'est tout le monde il est mandaté la tête à pays pour de ne pas servir le peuple. Azam mandaté wala pour à se servir, mais à servir
belongi ya baindividu mbongo alete komi ya masano ye wana aketone na Grand Kasai naye nabisa peuple ya Kasai boza peuple ya Tshilombo te boza peuple congolais moto abangisa bino te bodépendre ya Tshilombo te bodépendre na Congo. Votre cher parti c'est Hérédia Congo démocratique boza bato ya Tshilombo Félicité Bombe boza bato ya Congo démocratique bolanda biloko to lobi kuna te eza basiloga ya pamba alobaka bongo asalaka te ye kombo na ye le grand promoteur alakata la te toyebi Tshilombo te azale oyo aprometaka asalaka eloko te loko ake mbushima ya laki. Comment imaginez-vous un président de la République à Ketchikapa baotuna makambo ya ram azozala étonné ram eza ti lelo président de la République aokamwa devant population eke ram eza ti lelo vraiment eza soni mpe mawa kozwa une autorité na tête ya pays oyo aza incompétence eza te tina suki peuple Congo bisika to bozwami notre problème boyoki kaka na présidence wana bakonseil loka batimanga bakomi kobeta to bambata na balabala justice eza wapi bekanga bango bokangi oyo soi-disant na secrétaire général adjoint ya PPRD Frédéric Kambere mpo nini abetaki moto bongo timanga abeti motu mbata na balabala bomoni ye te bokosala teke justice eza indépendant justice eza idps eza idps bakangaki ete elongondo ya te mpo aza moto ya idps adetourne mbongo coronavirus une semaine apres batiki ye donc justice eyaka mpona bato ya idps bakangi Kamere soi-disant Kamere 20 ans de prison Kamere pendant 2 ans ye wana libanda ase trouvé na Chicago akoza soins médicaux bana wana ngai eza basiloga ya pamba oyo mese Tshilombo ayeli biso na Congo ya état de droit lokuta gratuité ya lokuta justice ya lokuta justice eza ya parti pris peuple Congo bosika bozali mpo to arrêter hémorragie oyo to arrêter maguya oyo nous sommes tous déterminés tozala bomoko pour que tobengela Tshilombo na 2023 notre problème est sérieux parce que Tshilombo ifasa nini akende parce que Tshilombo abomi mboka na biso na point tout et na point social na point administratif na niveau sécuritaire boyoki na province ya Ituri les 2 provinces oyo eza décrété sous l'état de siège boyoki eko état de siège baluki état de piège comme mais c'est Tshilombo aye kopiéger bacongolais mpo bacongolais bakufa encore de plus en plus état de siège baluki état de piège bacongolais bakufi sur lobi 18 personnes na province ya Ituri na côté ya Bunia basoda uganda baza wapi po eke babenga barebele wana peuple Congo théâtre oyo tomona oyo tovivaka na epoke ya Kabila erépété juste kaka erépété encore de plus pur koleka na epoke ya mese Tshilombo Félix Bombe mais tozo arrêté hémorragie oyo tozala uni bomoko notre problème eza totia Tshilombo libanda 2023 tokamata pouvoir na biso peuple tozongisanga epai ya moto oyo biso peuple toza derrière ye na kombo ya Martin Fayulu Madidi aigle du Congo na agenda na ye aza déjà bien préparé na vrai état de droit vraie gratuité vraie sécurité eza epai ya Martin Fayulu bandeko na ngai IDPS ase préparaki te mpona kozwa pouvoir mama kotala tout ce qui se passe na kati ya Congo ezolakisa soni ya mboka liboso eza soni ya bakonzi ndenge nini mbongo ya RDC ekoma ya un individu esimbaka atambala moko te nalingi nanu natuna précisément IDPS motuna ezali lisasi te IDPS oyebisaki batu bien avant na passage ya ndeko Tshilombo keno solution ya Congo kombo na ye Martin Fayulu Madidi mais na place ya présidence okomi kuna ndenge nini na yango o décevoir peuple ndeko o décevoir peuple okokisi posa ya peuple te à quoi sert ko tambola pamba pesa mandat ko peso te ya liboso tina rien fait oyo sikoyo mibale wana à quoi sert toko bakisa yo mandat te 2023 qu'il plaît qu'il neige toko sala geste Zambi ayaki ko sala kuna soki président asala nanu mandat moko te ndeko Tshilombo toko sala yango awa
yeba au décevoir nanu c'était deux partis politiques ya pouvoir binode Palou IDPS bon décevoir peuple comment au moins ya ko servir peuple boke ko servir ba député na ba jeep ainsi de suite et bongo par ya peuple et que wapi en tout cas passi voir même bongo ya francophonie ba combattant bo fongola misu vraiment il est temps boya ko rejoindre la muka yende mutu asana na vitesse wana ya kosala quelque chose bokomi justement na suka rien à faire rien à dire preuve à l'appui babeta ba combattant tout fimbu kuna nini cause bakendaki ko senga job musala fimbu bimali banda ndeko a kendaki kop na ye combattant okozonga maboko pamba qu'il plaît qu'il neige yango wana il est presque fin zwamba yele yaka lamuka aza po na kosangisa peuple nyonso oyo azo traîner tobengi yo yaka ko pesa fayulu maboko puisque 2023 ako corriger ako sala na biki rouge ako expliquer IDPS ako expliquer Palou bode c'est voir peuple na yango ba conseiller ndeko eza passe hein diaspora ba conseiller bozala ki na hein Kabila abe ti bagaz bana ya Congo to meli bagaz combattant gaz mais tangwa musala combattant debout libanda diaspora mutu azalaki olia na ye mbala na ye aye mbangu aye kozwa chance ya musala na ndenge nini kolona mutu mususu kobuka pe mutu mususu te ndeko toko combattre yo tina suka d'ailleurs tina rien fait na ba régime nyonso e passé na kati ya Congo oza l'échec toko combattre yo tina suka toko yebisa yo que oyo aza posé ya ko servir peuple comme na ye Martin Fayulu Madidi na mukuse bana poto eza passe même soso policier bonne année même ba oyo bazana ba bonne année ndeko diaspora tinda biso soso tolia ndeko pasi bazo benga ba noko yaya atinda soso awa na fête alia soi-disant un pays est riche na cuivre diamant mais richesse yango wapi yango peuple azo croupir na misère IDPS ozalu kuta o échoué lamentablement na yango to combattre yo ti na suka état de siège kuna kutu zéro contrôle non Fayulu ozama yele tu avais dit que des réformes na ba institution or armée eza infiltré ti na suka Rwandais na FARDC Burundais na FARDC mais ndeko oko gagner combat tant que infiltré azana kati ya armée ezaka passeport na 70 ans président CPV Félix Chilombo Bombe na makambo asala elo non a regretté à liboso akende ko defela biso la police ya Rwanda c'est ba Rwandais ba yo la biso sécurité awa biso mo ba policier na biso ya musana bango nini abimisi bango banani pe azongisi armée na biso sima armée na biso zalaki so deuxième na moni mais siko lelo to komiso ba 50e so ba 60e au moins te que normalité zando yango na buka siko so to chesu banzala o to lala o na bona ne kutu ngande na boye ba vende batindeli nga biloko na le hein mbongo imona na te deko poaloso na le na bona ni na soso moko o ya mutakala wana soso etikala olesa jamais na monde entier ya mutakala papa soso ngeza eza na wapi soso wana ezalaki so ya mama nini wana na toyoki sango ya mama no ba secret to découvrir ngo déjà eza soso ya mama mobo yaki na ona ba poisson na ye yaki akitisi prix nango abi mama po sango ekende te ya ndenge mo mabe na ndenge ba zelela nga ba poisson kitisa prix ya ba moso na yo na 60 loko ezali na 90 ya mama na pa kitisa ki mo prix yango bimike na caché loko la emeza ya yete Chilombo na soso te na poisson te poisson petit lelo la minute ezate eza wapi hein na minute silaki akoko sabiso nelo mote na kotalisa boye na bay o ba koloba ete tozali na retard ya 7 mois pour na maponami
likambo na koloba na peuple congolais on se bipai baso baswami monsieur Kabila aboyaka kosalisa maponami na 2016 tokomi 2017 totikalaka na une année avec 3 mois ya pamba tomonaka madame Niki Alei ozalaka secrétaire général ya Nations Unies à l'époque aye na kati ya Congo na 2017 ayebisi monsieur Kabila soki organise élection te na 2018 moto nyonso to pays o nyonso ekotake République démocratique du Congo biso États-Unis pour soutenir ye tomonaka na une année 3 mois Hippolyte Kanambe Alliance Kabila asalisaka maponami na 2018 papa maponami ezali likambo ya bonne foi to bonne volonté koloba ete na kosalisa eloko presque li kunzi mibeko otobeni constitution ezoko permettre yango esalama na délai na yango baya bakoloma yona ke tokomi na retard bazali bato bali bandoki basatane ya Congo bao bali ba Judas o bali na posa Chilombo Judas de Carlos atikala wana pour peuple congolais a continué à souffrir a continué à konyokwama tozali na 2022 mapona me kosalama na 2023 temps ezali ebele pour te préparer maponami. J'espère que le président élu a salaki déjà calendrier na ye à propos de la réforme ya CENI mais matali maponami a tiaki yango déjà na kati nesika wana papa to na retard ata moko te ezanga bato wana bana mayele mabe mais mayele mabe na bango o bali nango biso peuple congolais tozali déterminé tokendaka na Genève po toluka botombomi ya Congo tokendaka na Genève pour insécurité sila nzale sila banzele bonga bana batanga bien ba santé zonga biso mais tu le motel biso après le lobo baete to comme en retard ce qui m'a pona mesalité et salamité tu ne peux pas déposer ma pona une personne qui est salami tu ne peux pas déposer le col a tu le malobaka na Kabila à l'époque ce qui Kabila bossa élection tokokende transition sans Kabila motolobaka tshilo moto tshilo mote biso pe toyebisi ye osali sélection te Tshilombo 2023 tozokata bale na tshilo azokende papa toali déterminé yango na kopesa message na bakongomani banso esika bazali le 16 janvier 2022 toye na matinée politique ya kafu et kozali boso ya siège décidé bakongomani banso même ata ba na diaspora boye na ngambu ya Braza bokatisa boya boya ko participer na matinée wana bomoni état de siège l'autre benye état de piège bomoni Kabila IDPS ebengi moyibi ebengi assassin et critiquer na ba critères tout lelo Kabila ebisi bango bino pe bozo simba tout touche lelo tala bureau ya Tshilombo ba conseil na ye ba détournement lokola ya kindoki ya Kabila kutesalaki na mayela ki chauffeur na zako kumba moka mwa mbouteillage atelemi na Tshilombo ateloko moko yebi te ba ko yiba na poisa na mbongo ya francophonie est-ce que l'époque ya Kabila ba yiba ka mbongo francophonie Kabila c'est ça quand même francophonie na côté lié mais la bita sali ça ka yango ba de tourner mbongo francophonie te mais Tshilombo na mbongo francophonie ayibi otika pa kanami eza boete puisque be fonction nyoso Tshilombo ko sala et kokani kaka na Kabila boma aussi mukendi Tshilombo bomi d'avec kala la boete c'est que bazar en égalité Kabila ya coûte na akuti dollar na 92 n'époque na ye amadisi na 16 n'époque na ye azonyo kola biso akei tamo Tshilombo ye amadisi na combien na 20 donc ça veut dire bazaka kana ligne moko yango pona kende ko chiter ba kongomani pomona IDPS Tanzania boto boete ba komi kopota na bango na bango yango na koloba mabulu tondi opération sans trou est-ce que réussi 6 millions ba pesa ki ngobila isa wapi ngobila yibi yango c'est que bana Congo plateforme na biso komona yango la muka et pas baso besoin
tosala nini tolamuka po tobenga na Chilombo na bato na Chilombo akei na Chikapa alobi bakoyiba mbongo ya Congo ezali baétranger boye to boye te alobi baminero bakopiango eza baétranger boye to boye te seke ye moko mpo azali étranger. Ngai nakolobaka mpo na mboka na nga ndenge toomona mboka ezokende bien te biso tozotelemela kaka Mese Chilombo ndenge azwaka pouvoir na ye asalaka na coalition na Mese Kabila Hippolyte Kanambe tobengaka Kabila Hippolyte Kanambe afanda na kingakati ye alobaka te nga natiki na nga pouvoir fo naluka mutu oyo napesa pouvoir ate kozwa mutu yango esu moyibi apese pouvoir lelo mutu wana azwi pouvoir peuple congolais azosouffrir koleka kutu na ndenge Kabila yaki nde biso bana Martin Fayulu Madidi tokotelemela Mese Chilombo tina suka po tomoni pouvoir oyo azwaka eza kosimba te po na peuple congolais aza kosouffrir makasi. Peuple congolais nyonso ayebi na Genève ndeko Chilombo alobaka le changement maintenant c'est Martin Fayulu. Sikoyo tozela susu nini na comprendre te na peuple congolais sikoyo bozela susu nini ye moko ninga loba wana bakoko na biso ba ancêtre na biso ya mboka si ba yoka déjà maloba oyo ya bimisa donc tokozela so eloko te tozaka 2023 bazongisa déjà kibokonzi ya Martin Fayulu ndenge ye moko Chilombo alobaka non le changement maintenant c'est Martin Fayulu ye moko ne muda loba alors naza susu na makambo ebele ya koloba te ndeko Chilombo azongisa kaka changement pa mutu oyo alobaka po mboka etambola liboso donc inasuki nde wana ke na pays na biso moko to bouleke Félix ayewana amsakola na moi il kansi muke ya peuple d'abord. OK, c'est rien foin na foin. Alors bino ndeko nga IDPS bandeko nga Kasai il est grand temps boya to sangana to sala mutu moko to bunda pona lite ya Congo na biso eza libéré bandeko nga nyoso ya este Kisangani, Goma, Bunia, Isiro, Beni, Butembo na bambia hivi Mese Felix aukia pa jia kuservi nchi yetu. Felix alikia jia kutuua na njala, kutuua na masasi, kutuua na barebel parsi parla na kuiba franga ya nchi yetu. Na bambia 2022 na aja 2022 na iko ane ya baction amusiogope Bunia jana mulikufa combien 18 personnes niko kura nayo. En tout cas musimame adana wakati ya kusema mingi na waambia tuko sibote pamoja Kongomani wote mwenyeko wapi Mbujimayi Lubumbashi na lapeta Lubumbashi mnalala Lubumbashi mina joko ya babatu batombokaji mulamuke sibote ensemble. Merci na acha tu pa moya kwenda mingi haiko.